Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, nous voulons savoir, monsieur Kataka, jamais, 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 Nabadako Nabino. Tolobato, Tolobato, Tolobaka, Kopona, Bino Nebotnenga, Nalobate, 100% catch congolais. Nabike, ce que moi, c'est qui moi, dans mon fenêtre, mawa, pour bake. Tozana Sangwa Makolbake, non, Bame condoléances trop na famille ya catcheur nyonso ya Afrique, précisément na catch congolais. Oyo balobi tintiriti ya mboka na biso. Catch oyo ezalaka mwa kobinisa mwa banini mpona pamba te tokufeli icône de la catch congolais, champion Edingwe Moto na ngenge, le vieux Maprima, papa Maprima, Louis. Donc Mapima Louis, oyo atikaki biso, autrement dit, le vieux Regen. Donc akufi atiki biso mokala te. Ebembe na ye boyebi ke euti da koya ekendaki deja cinquantenaire. Na yango bakatier nyonso bandaki koya bauti bamboka ebele ebele bomona na élection bakatier bautaki Kasai mpe sikoyo tolobaki ke bazouta parci par là na moni na butu ya lelo wana tokataki kozwa ye mpona ye akomi na butu. Donc via batransport ndenge banzela ngo eza mwa kokoso akomi na butu me bayobi ekipe mosusu bazoya na nsima ye deja précipitaki mpona na susi ya tata na ye wana akomaki nani tozoyamba bon na bananu nani kombo nani vie na ngai nani kombo ezalaka na Basile vie Basile vie Basile Pidimuke vie Basile Pidimuke yayo yango na banino émission kitoko tolanda makambo nyonso ndenge ezali ndenge mwana lobi vie na ngai Gilbert Nzenza vie Gilbert Nzenza toyebi ke dimanche kala te samedi mpe kala te mwa bapolo mwa banini ekosala ngai bien makasi vie na ngai rikitola vie rikitola tolela kaka bon nayambi nani nayambi Kachez auti Angola Boyka d'Angola Boyka Mbote Mbote journaliste yango siko ezaka d'Angola to ezaka Princesse Boyka pana monaka na WhatsApp Princesse côté mosusu la reine côté mosusu eza nini juste kombo na eza la reine ya Boyka d'Angola donc reine wana yango la reine na portugais reine Boyka d'Angola oui na reine Boyka d'Angola tobeta lisolo moke ndenge nini nzela olongwe ndenge nini okomi awa ndeni koko se ezalaki nzela eke nango bien malgré toumela mwa mingi na nzela mpona mboka nde eza bien te mais eleki nango très bien na ngolo ala na ngolu ya nzambe bocomprendre bakatie bazalaka minoko ebele ebele na ngolu ya nzambe nzela eki nango bien ya champion Boyka la reine Boyka ntango boyoki kuna na Angola boyoki sango ya liwa ya icône de la catch champion Edingwe ezalaki na ndenge nini bon esalaki mpenza mpasi koyoka sango ya icône na biso Edingwe moto na ndimi po toyebaki azalaki maladi si akenda kozwa traitement tozalaki en courant esalaki biso mpasi parce que aza vraiment icône ya catch asali mingi na catch bastilo nyonso bobunda badale vide ya banani mutu aye nango si tozalaka bana mike Edingwe azobunda na Angola j'espère nazala na ba 10 ans moko obetela biso mwa portugais mpe ndambu toyebake outi mangola ata moso okosa biso te nada naokosa te portugais eya nango naoloba lingala mpo awa na Congo mingimingi mpenza bayokaka portugais te par rapport ya biso bangolese tobotami kuna na Angola mais toyebi lingala mpo baparent na biso baza bakongo bakongo bamukongo batambanza kongo bino awa bobenga biso bazombo oza muzombo donc Miranda azalaki na raison oza muzombo Joseph Miranda abaki Boyka koza muzombo kwa lingala azoloba wana loba nanu ntango boyoki yango esali bino mpasi organisation na bino kuna ezalaki ndenge nini boyebeka mitamita na ndenge na ye to fédération na bino mpe etiaki mwa makambo nde ezalaka oui fédération vraiment etiaki baathlète j'espère bakozala ba 4 to 5 athlètes basélectionnaki mpo baya koparticipe na matanga mais nga déjà nazalaki na projet ya koya Kinshasa avant matanga donc lokola etombe mpe ke le programme yango lokola bandako umela etombe mpe batie programme ya matanga bon lokola nayebi ke wana aza ekoni ya kati nakokaki vraiment kozanga matanga na te mpe namona eke bacollègue mosusu bazalaki na mwa manœuvre yango nalingaka vraiment nakoma avant mpona kabola mawa na libota bacollègueoyaki wana yambaki wana esengo mingi do ata makambo donc nayaki vraiment mpona kabola mawa na libota ya moyeni na biso Edingwe moto na ngenge yango nayaki vraiment mpo nasepelisa mpe mokili bamona la reine Boyka kala donc naza lisusu na kati ya Kinshasa la reine Boyka basurprise nini oyeli biso
bon ba surprise vraiment eza mingi te ba surprise eza mingi te talaka toza toujours na attitude ya matanga nayebi ke après matanga mamusu bien kozala mina mingi toza na attitude ya matanga na toprépare mingi makambo trop attitude ya matanga meyebaka ke samedi ekozala nde eyinda na GD. bon eza makambo mike bato tu bayebi la reine boyika dangola bana mwama bayebi batikala la reine boyika te donc la reine boyika lese quartier zangolaise aye na kati ya kine na bunda na funa na lukunga na tiango ntina mwamba na beta donc ya koloba kutu eza te oyaki obeti mpo ozongi na beta bango donc mponga na kuta mpenza catch féminine na Kinshasa elalaki mpenza donc ntango nga naye Kinshasa nayela moto so bana basi motu na kati ya Kinshasa mpona kuta ye na Kinshasa kaka Shakira moto abundaka misu babundaka te bamonana te na bakomba de bakoma bango lokola bafanatique aye komba avandi azotala ntango bamoni kachese moko boyika ye na ngola azobeta donc yango bayokaki so motivation misu kutu bakelinisa so banzungu babakisi bagwa poka la reine boyika wana oloba na zena natangi kombo te na wana oloba na zena natangi kombo te penga natangi kapa ntango bi misu baki oningisa pa zena mutafana mwa zena wapi zena tuzana la lioni zena la lioni mamanga te la lioni te zena double master oya bino double master ya Kinshasa c'est bon tala zena tatata double master wana otumula ye na otumbola te na beta ye déjà bomona na beta ye na terrain basket na matiti na beta ye na oloba te wana makambo bino bon na boy polémique tona na attitude ya matanga to na attitude ya matanga mpona tozala mwa kimia samedi ekoyinda ntango bazocrée badiversaire oyebi ke bato mpe bakatiere bautaki Kasai bayaki bamisu bauti Braza baye ya poto mpe baye lelo soki okweli eti tutu sida bobunda tutu sida okima te na okima nini naza katiere aobunda abunda ye aza moto akasai nga sikoyo naza dangola to nauti mosika soki nauti kuna nakomi te na Kinshasa soki nabangi te ebota motianga nai obangani aza katiere nga mpona akatiere chuchu yasakanaka te bon makambo oyebanaka na ringi nga mpe na mesina ya kolobaloba tro te nga alingaka mosala mona na likolo ya ringi boyika dango boyika loba wana portugais nde olobaki nini rainha boyika mãe das magias não existe mais uma se aparecer outra porque cópia wana soko mbonoka wana engelaka la reine boyika dangola donc mosusu azalaka te soki motu mosusu amonani seke eza copie nalobi bongo butusha encore rien konika rien rainha boyika mãe das magias se aparecer outra é porque cópia ekupe copia kande naki copia donc ndenge bana po te ebele kote baza kuna baba babi boyika donc alobi ke aye pre na ndenge na ye mpe bauti bakasai baye mpe pre na ndenge na bango ya babraza mpe baye mpe pre na ndenge na bango maître charles choman mpe aye na équipe na ye baza ada na Kinshasa bautaki France baza da ana kin donc toyebi ke ezoyinda bientôt awa tobaye toyamba nanu boyika bongo tokende koya mpe bandeko wana misusu mais boyika tolingi tona mwa likambo moko kaka ya moke oyo toraisonnaki totuna bakatia nde na tonaki bakatia Kasai lelo boyika oye elembe ya vie edi awa na kini eza bakatia nyonso bazowutawuta oyo basimi bazaka na mwa batiencherente bazoraisonne kaka biloko ya vie edi est ce que yo mpe ndenge oye boye na calcule ya biloko ya vie edi bon nga vraimen naye na calcule na ye te na calcule ya biloko na ye te parce que nga ntango nayaka déjà 2023 j'espère ntango nayaka boye nazwa da mwa makambo na nga doye nazala nango ti lelo nakende nango angola donc bana bawelela bawelela oya bango bawelela bango nga boyika na welela te nga deya nazwa ntango ye azalaki en vie apesanga déjà oyo ezalaki nécessaire oyo etikali ya na bango bawelela donc wana nakanisa bana basi nyonso je crois oyo tosali boye mission makambo ya edingo baza na réponse kaka moko tosalaki na chakira mpo baki bawelela déjà papa apesanga part na ngai tosalaki na avimba babi bawela ngai deja nazwaki part na nga tosali mpe na boyika mpo abike bawelela ye azwaki part na ye devie abandaki kopesa bana mibali ya bango te me bana basi nyonso andokabwela bango nzungu par nzungu parce que yebike bango nde balambaka nayebi te boyika message moko nani oyo oyeli biso na kini mpona toyeba ndenge tokosala bon message eza kaka ke tolela vie tolela père kokobara na biso na ndenge ya bien na ndenge ya kimia honore vraiment biso mona bakatiere surtout biso bakatiere tozala na baexemplaire poso biso toza baexemplaire te misu mpe baosala makambo bien te donc message nakozala na oka yango wana mpona biso bakatiere na bafana tika oyo balingaki oyo na oyo balingaka edingwe donc base comporte kaka bien tokunde na honneur tokunda edingwe na honneur
sans compter que Miss Mart pe alobi ke non azongeli kati mikolo yo azoluka bana basi abeta lelo si bationa Miss Mart na bakombana de elinga on siko na mutuka parce que atakaki na moke ya 51 kuna atake bana basi nyonso abi azana besoin bateli ata basi bana basi 4 abeta bon Alex Binoke yende vraiment ya Kishasa na obeta ya za Katchez na obeta po ba open na beta na Kishasa bazala attention Miss Mart abeta da Shakira eza problème te soka beta Shakira wana eza komana contre Shakira soka beta pe Zena wana eza komana contre Zena o eza la reine boyka Miss Mart oh soka beta bango wana baza bango ngana za la reine boyka d'Angola tala umoni komba ya munene na veme o edingo aleka mitsopo ya suka Miss Mart a gagné Shakira 2 fois a gagné Shakira public boy baba accès bon 5 minutes avant 5 minutes a gagné le sous tomber ma Shakira oui sikoyo aokanela eke awa da to na Zena tozana Shakira tozana bazaka 3 yo yelo kwa 4e abaki ba tele 4 siko o mate beaucoup famille soka beta bango ngana za reine d'Angola donc soka meki penza na ko beta ye na beti na tike beme na Kishasa na zongi Angola pour nga sala ba avancer te nga penza surtout bana basi na ngosel sa mo ba jete pota nga na ki Kishasa bango tu bakimaki bamona na kite mais libola sa azolela kombo na fort libola sina kimisa na tera bondo akokate buta azolela kombo azolela kana kombo akokate bango ba ya kabwe balela na komba boy ka parce que nga banana ko ya Kishasa non na senga kombe pa ba basi te bango kam basenga nga komba mais tant ba cha biso komba bakokate na beta bango libola si yo kama kama ye na obete yaza kacheza kala sila libola si yo kama kama asa nini aza kacheza kala sila asila deja libola sa yaza mutaba ba promotion kala sila yo kana sute biso ngande la reine boy kande wana ba libola na yande na Kishasa na lamusa bango tupo bana obunda su kachite libola na kenda na funa na selembao na bunda na mona libola ste na kenda na makala na bunda na kominya kalamu na mona libola ste na kenda tina njili na bakimateke na mona libola ste olanda la ndete bakula na kenda tina kata club na wana za club alipasa ba j'espère na bunda ba komba lipasa na 2023 na njili na quartier de libola sa kima dernier jour akima na ba makala wana kima na bunda presque kini bwana 24 communes na bunda presque tous les 24 communes ya kacha villa Kishasa po bango bayoka bango te na yana matete donc laisser Katchez na mona baoye baga Shakira misu baoye bango so ba Katchez ba musicien to ba danseuse de la reine boy ka ya la musa catch na Kishasa na vimba one gija avimba na yo ka get na ba Katchez na ka Francis mota lo balanga vimba de o ka kesa ba Katchez na ka komune pa ba Katchez na ponga na ya na Kishasa laisser Katchez ya bana basi potonga na ebunda na kuta Shakira pa ka ngola akuti boyka ngana tikala na kini ngane mna tikala okonza bana basi pendant une année 6 mois depuis 2023 na février si na juin ya 2024 ngana mna tikala okonza Kishasa po Shakira azali na Luanda kena obuna bakomba na mona mwasi mote tous les combats et pas champion sibolite ka la reine boy kamta na obunda pa balipasa pa mbisi ya mai donc partout la reine boy kamta na obunda ba fanatique bana mwamba matete le mangaba bayebi bana kinga bayebi donc la reine boy ka pesa makamu na beta tina ba mombele ana na beta bango na beta ba Katchez ebele awa donc minga kolobeza te oya yebi ayebi oui je m'appelle maboko ya Nzambe bandeko kibwa mama na bango tout ngana la ka loto la ka show nayebi te soki naza nini na te boye na te nyonso mibale etalinga te wana nabwaki mare kibwa mama na bango to akanga masolo na kayemba wana donc nabona ngana lobe bo abombaka bango abombaka na ye mutu ngana zaka voisin na ye nayebi ba vérité ke mère moko play na beti bisolo ne po na yebi kazaka play tokomi na suka émission na biso quelques mots pour to chiki ouais ba mo ezaka ke na pesi mbote na bato to ba obi na kati émission po ani ok da bien te ba okanelo ba beto na yo kasoni ba okanela ngate kana Kishasa Katchez na omona ka mutu azate soko kuna kutu na osepela bacha na ba Katchez ba oti na osepela ba Katchez ba oti na ba Brazzaville na simana na bango na ba oti na ba province na ville pona Kishasa na beta bango presque ba Katchez na baya
na beta bango ba 3 4 de baler et tout combat lo beti retour beti donc na lembi oma ba tenga diverser ngamo na tali bona lembi nanga pona boda na beta za 3 to 4 fois do na lembi po apa kati nana musansa do kindoki evani na kacha mboka nanga na mbaza Kongo na kwimba donc ngaza musansa la mais opaye du kwimba du mbaza Kongo so la province du Zaire donc kindoki evanda na province na ngai na kacha mbaza Kongo donc na banga kisite moi pas du Congo du Vairo ngape na lobi portugais quelques mots to chiter l'émission la biso bamwa ezaka ke bakacher bo préparer la reine boy kadangola na zade na kacha Kishasa malgré tozolela mais bo préparer pour kacher balelake na bitumba musicien balelake na musique danseuse balelake na mabina kacher tolele na bitumba c'est que bo préparer pour talaka na drapeau mboka dona pa na kanda makasi ni na za awa talaka tocho bunsa lidongolo mune na kacha kachi avant pas quelques mabanga na pesa votre programme muke pour le bien important kacher balelake na bitumba kasi bitumba zandenge nini na pesi bino programme boye na kasa bato zona na ba réseaux sociaux là to pe to boye programme mais na baki na chaque émission na pe programme timu kolowana et bien mais avait déjà na moko ya cinquantenaire et qui depuis lundi et na moko ya cinquantenaire kasi mikolo oyo nyonso ba combat ezobunda na butu na lopango ya famille na nunga na matete juste so koti pompe essence wana bokoma na winza matete en face ne venga anunga lopango wana za omona kaka batie banderola munene wana likolo ya vedi c'est que ebembeza wana bato baolala wana kombe ezobunda chaque jour na butu wana et ba combat spécial pour na matanga ekobunda mabongo samedi na terrain ya GD samedi na terrain ya GD toza biso nyonso kuna na Lemba soko za okomi na Lemba super otuni kaka wapi terrain ya GD na Lemba super bon l'action c'est posé camion oyo qui ne terminus oyo kitanga na arrêt GD taba kitio otali kaka côté ke comment ba dessiner ba benga igota nzambe voilà et quoi igota nzambe otali okati wana mbala moko tout doit na terrain GD biso nyonso samedi to kozala wana ba komeko banda depuis 9h nazo rappeler bino ke ba komeko banda depuis 9h ya samedi ti lobi na tongo ba kombana ba kombande ozala kuna bebe ba quartier ba uti ba quartier ba France ba ye ba quartier ba uti États-Unis ba ye ba quartier ba uti Canada ba ye ba quartier ba uti Afrique du Sud ba ye ba quartier ba uti Cameroun ba ye ba quartier ba uti Mali ba ye ba quartier ba uti Angola ba ye ba quartier ba uti Brazza ba ye ba quartier ba uti Zimbabwe ba ye donc ngane na signe nyonso te parce que vous comprendre nanga moko no kindela ko finima o ba kineko finima oyo en tout cas na Kinshasa Congo bobi ya Congo ya munene ba province presque nyonso tindi ba quartier ya ba Congo bayaki ya ba Ndundu bayaki ya Kasai bayaki donc na sangisi ba Kasai nyonso en grosso modo donc baye ebele ba quartier Équateur pour ba koma lelo donc toza dans ba quartier ebele aba kombeko banda avant bande connaissance ba judo ba sengé ba bunda bande connaissance ba boxer ba sengé ba bunda toza na terrain ya GD samedi à partir ya 9h to démarrer ba combat pe na sima ya samedi dimanche na 7h besoin na cinquantenaire au plus tard 8h ba bimisiko yebembaki ko exposer yango juste liboso ya palais du peuple côté baté photo ya dingo ya munene kuna nde ba jambe de fleurs et ko sala mapé un mois ya ministre ko zala wana na jambe de fleurs ya président na biso de la république et ko tika jambe de fleurs na wana na sima ya wana 12h ba cérémonie Cécilie tokenzela nécropole na place des artistes pour na totika ebembe ya vie dingwe papa Mapiba pe 16h biso na terrain ya GD pour na bain de consolation na habité quelques mbote to chiter l'émission bambote penza mingi pas manager na producteur na ngai Juna DN bambote belé de la part Juna nani Juna DN producteur na besoin ba polo Juna DN na besoin ba polo parce que tisco to sesina ba polo na biso te ya presse soki osali ba polo wana olingo bisa boy ka wana osali na pe biso esa biso continue wana producteur na mutayamba nga mutaliboso na kacha Kishasa ko mai ba desert bambote belé lisusu epa ya trésor katusele na kacha Canada ba fan nga tout ba na la reine boy ka Angola Brazza donc monde entier na pesi lisusu mbote na bosani maître mandra maître mandra plus définition ya ibunwa wana ya nga ya mutema donc so ile lobe mandamana bozo mone na baringi yana donc la reine boy ka contribuer penza pona mandamana mbote belé kacha feche mutazo et faut je me souviens tine émission andi maka déjà libele mutazo beta na zalaka eza maître mandamana donc mutazo leka bona bakisi eza ye maye na dojo aki oyekola na zalaka na micho mutazo pesa mamuna kacha Kishasa eza ye maître mandamana le mystérieux donc mutu aleki azate po nga na monaka
ya bambote mpo bafani nanga tu donc baleki ebele moyena cité bakombo eza te champion du Congo si bolit bambote ebele ntango nazala na kini nazalaki na club na ye donc bambote club baloba nini lingala français loba na portugais catch club les guerriers baloba bon club les guerriers club nde portugais catch club les guerriers donc bambote ebele pa père wana mpenza donc bolamu eleki ebele mwa oloba to eza te donc bato tu napesi mbote te bolimisa vraiment boleki ebele badiversaire mpe bambote bozala toujours asa te mpona na posa na bino na ring wana ku jamais na bosa ye tozalani nde na matanga ayambai nga mpe la reine Shakira wana mama na ngai ya motema mama lopango ya Congo mama moko motema malamu donc ozwi mabe banabi bato tu napesi bato nyonso baza ebele mwana tanga bakombo eza te bakatiese baza ebele awa donc baza vraimen ebele napesi motu nyonso olanda émission ya la reine boy kambote Benjamin na Chango donc les grands boxeurs bambote ebele lisusu wiche mapele maboko ya nzambe na komi na suka émission nanga na kokata boyete soki na pesi quelque mbote te lokola na vie nanga Prosper Bakini mwana Dallas ya tongo vie nanga Prosper Bakini tona vie Prosper Bakini na bi tel père tel fille Chanel Le Bakini kasi na bi Brinette Lonzoka mbo ngobini monene ya muyele kasi na bosete ko babongo mama na bwaki nani na bwaki vraiment président Abdon Etina moto ya bato kasi na bosete ko bwaka vraiment venanga moko Gilbert Nzenza vie Gilbert Nzenza yo yango penza vie kitola ba bonne guérison ko tozali quoi donc ndé moko te na bosani ko loba vraiment mon Antrino Shaolin Showman mosala kitoko pe na bosana te vraiment ko bwaka yangai venanga moko Basile Basile Pidimuke kasi na komi na suka koloba ke na bwaki bigote tingi nanga mobimba lokola pasteur Brown Bomalika pe berger Etienne Bokopolo mama Lili Bwele mokonzi kasi na bosete kobwaka peti nanga moko ya motema Diekone na Kinkole ma grande sœur propre Maggie Shongo ma grande sœur propre kasi na lobi boye modete titelongi mokonzi nanga ya tongo modete Papi Fala Obala Mandefa Pembe modete de tous les temps et de tous les jours kasi nasima ya caméra nazalaki leo natambola ba cameraman mibale lokola Jonas Maza pe Miranda ba ko bobi na boka bango lokola nzebu chaque dinini to na baki bo lelo na baki ba Jonas Maza Miranda Joseph Weltoye Yozike Benjamin Mosiboni bien au moins mwana 12 ans na bangenge ya Mikolo Caleb Omatoko Jenny Shota kasi famille ya mabomba famille Onyangunga mobimba soki na bosani ko bwaka na bwana mema nyese Niclet Kapenda ko yako silikela ngala bwaka ekala kasi Nexale Masuka kasi nalobi boy beni nani o awa lela beni nani beni mizwa yango yo kasi Delamin Kamba motema ya ciao.